na CAA fumu ya mapata. Année 2024 bandi Mosepelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso Kobesa matondo accenti Toasa Kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyoso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Bon début de week-end, on a balandi nyonso, il y a journal le peuple pour le peuple info lingala, l'autre fond la maçon na la présidence pour notre hôtel Sabinoko. 1er février 2017, 1er février 2024. C'est un jour pour jour depuis l'opposant historique Dr Etienne Tshisekedi à Koufaki Neango, mais cette action de grâce et Zala Kibongo organisée pour un hommage à Etienne Tshisekedi, la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, témoin événement Rité Mapinde. Mawaengo mawa bisobana toko bosana yote papa liwaengo liwa. Ekokisi lelo 7 ans jour pour jour depuis leader politique historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikaki mabele ya bakoko na ye akufaki na âge ya 84 ans na Bruxelles, capitale ya Belgique. Etienne Tshisekedi abandaki ko incarner ba valeur lokola ya démocratie, lutte pacifique, état de droit, justice et liberté. Premier docteur en droit congolais, acteur politique, y a ba première ère pe ya nouvelle république indépendante ya Congo. Etienne Tshisekedi azalaki mutu ya éveil de conscience, azalaki démocrate par excellence, chantre ya changement ya ba mentalité, abundaki mingi contre ba forme nyonso ya dictature na mboka na biso République démocratique du Congo pe alukaki instauration ya vraie démocratie. Etienne Tshisekedi a marqué rupture ya système Mobutu na kosignaka na 1980 mythique et historique lettre ouverte ya 52 pages où yo ba 13 parlementaires zaïrois à l'époque bakomaki ba adressaki yango na président Mobutu. Texte oyo ebandaki ko dénoncer ba dérive totalitaire ya mauvaise gouvernance ya régime ya époque. Boye a créé qui parti politique Union pour la démocratie et le progrès social et Longona ba 13 parlementaires. Parcours professionnel naye etikali honorable Etienne Tshisekedi azalaki commissaire général adjoint à justice, ministre ya justice, ministre ya intérieur, ministre ya plan, ambassadeur ya RDC na Maroc, Mbala Ebele azalaki bongo élu député, 4 fois premier ministre, Mbala Moko azalaki élu na conférence nationale souveraine un certain 15 août 1992, azalaki pe président ya conseil d'administration ya Air Zaïre, pe directeur général ya école nationale d'administration. Boye a connaîtra ki ba emprisonnement ya ndenge na ndenge pe ba relégation oyo ya ndenge na ndenge. 2 ans après Liwanae, parti politique naye Union pour la démocratie et le progrès social bazwaki pouvoir nanzela ya fils biologique naye Félix Tshisekedi wa Mulumba. Président Félix Tshisekedi wa Mulumba azali kopesa importance moko capital na 37 ans ya lutte politique oyo papa naye amenaki pe atikali modèle po naye. Alobi a passé bongo 3/4 ya vie naye pour na combattre na côté ya mutu monene Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya heureuse mémoire oyo aprenaki ye amour ya Congo pe ya ba congolais ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré qu'en juin 2023 tango ya jubilé d'argent ya Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda na ville ya Mbujimayi chef-lieu ya Kasai oriental. Nassima installation, il y a un nouveau député na Assemblée nationale séance plénière. Il y a Liboso et Salima Kibongo. Le vendredi 2 février, na salle congrès, il y a palais du peuple
point moko ezalaki inclus na ordre du jour ezalaki bongo validation du pouvoir ya ba honorable député ba détail événement bokolanda yango na mikolo ezali kaka na masolo ya politique bosengeli ko simba que rédaction ya journal ya peuple na peuple info lingala basali libino réflexion par rapport ya ba pasteur oyo ba mikoti si bongo na politique bolanda ba détail nango elongo na héritier mapindeli ibina nyoka na teya nanye teya miibi tika nyoka teya. Politique ya République démocratique du Congo ezangaka ba problème te tango nyonso moto epelaka se kopela depuis tango ya kala ti lelo ezalaka kaka ndenge moko tomoni pe lelo engouement ya ba homme de Dieu to ba responsable ya ba église na politique misusu balobi ezali malamu to epekisami te ke mosali na nzambe asala politique misusu pe balobi ezali malamu te ke moto na nzambe akota na politique pamba te azali mobateli bapa te esengeli na ye azala naître. Donc église au milieu du village wana ezali débat molai oyo tokozongela yango sima kasi lelo tozotalisa mingi mabe oyo ezali komonana tango ba pasteur politicien ba commissaire ya église esika ya règlement ya compte soki azana conflit na moninga na politicien akomi liboso ya bandimi akomi koyembisa bango banzembo ya mbwakela ekomi adoration bandimi pe lokola bandimaka nyonso bakomi na bango ko adore toyebi te soki toloba nzambe na baloyembo ya boye prédication kutu ekomi kofinga batu kolakela batu mabe liboso ya chair nzoka nde comportement ya bapasteur ya boye ezali kochoke baconscience ebele oyo bayebi ke église ezali lie moko san oyo bana na nzambe bayaka koyoka maloba na nzambe oyo ekomema bango na royaume de Dieu kasi bablague ya pamba pe bapétage ezali malamu te pasteur politicien sala politique pe règlement de compte en dehors ya église soki pe ofingaka luka esika ya kosala yango to profiter na naïveté ya bandimi mosusu te parce que ozali pasteur toto sa tina ya église. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Namasolo mosusu bosengeli kosimba que société des consultes sasu basala qui point de presse jeudi 1er février 2024 na siège na bango oyo ezwami na avenue des Huileries pour na ko dénoncer ba démolition ya ba construction oyo basala ki zinga ya kankokolo témoin événement Christian Kengebeli. Société en République démocratique du Congo. Société DEC Consult Oyo ezali entreprise ya construction et Kambamaka et pa ya mwana mboka Claude Dupo et Sabé bazalaki na point de presse jeudi 1er février 2024 na siège na bango Oyo ezwami na commune ya Gombe mingi penza na avenue des Huileries na nzela ya ba avocat na bango maître Mutombo Martin pe maître Willy Kankolongo pona kotelemela démolition ya ba construction na bango Oyo bazali kosala nzinga ya camp militaire Kokolo pona ba militaire et longo na ba famille na bango nzokande ba signaki contrat na bango en bonne et due forme na état major général ya ba FRDC entreprise oyo ezana mikanda nyonso pona kosala ba construction oyo bazali kosala nzokande entreprise des consultes oyo ezali kotala makambo etali construction ezali cabinet d'études stratégiques ya innovation pe ya lobbying entreprise ya construction mwana mboka Dupo et Sabé azali kosala mosala kitoko pour la République démocratique du Congo, nyonso kaka na vision ya chef de l'État. Contrat ezali nanu en cours bazana mikanda nyonso kasi démolition oyo ekamwisi bango na ndenge ya kosakana te pamba te bayoki baekoke consigne euti na ministère ya défense maître Willy Kankolongo elongo na maître ya Mutombo Martin batelisi ke démolition ngo et occasionné mort d'homme pe ba perte ba matériel ya ndenge na ndenge na basima biloko ebele ebungi bolanda ba explication ya maître Willy Kankolongo na micro ya Info Lingala. Jusque là contrat oyo ezali violé par état-major général T. Pour na minute tozo solo la boye, biso na état-major général tozali toujours na séance de travail pour na koluka piste de solution na
pour la réalisation ya misala ya minene sengela ki ebanda. Ndenge maître Auti Koloba awa na article 7 ndenge loba maki soki nikakatano ezali esengeli to kutana to sala évaluation selon l'article 6 et 7 bongo sima to dégager piste pour notre kele po ba imprévu ezalaki notamment makambo yo ya ba élection na to tay koloba ya ngwawa esengela ki to se retrouver autour d'une table pour to landa chronogramme o to sala to kenena ya bango tina suka. Mais malheureusement na état-major général na biso tozali surpris na désordre moko orchestré par entre guillemets de la défense nationale. Donc le contrat pour nous il est en cours et nous allons nous retrouver avec l'état-major général, mais cela ne nous empêche pas que to kendete ko saisir auditorat supérieur pour na que ba responsabilité na ba union so ba causer tort na terrain wana balandama selon mibeko. Natina wana boy ba que société dès consulte oyo ezali cabinet d'études stratégiques innovation pe lobbying entreprise ya construction ba sengi ba autorité minene ya mboka to pe ya likolo ba tala likambo na bango pambate ba oyo bazali kotonga nzinga ya camp militaire kokolo ba construction oyo e ko bénéficier ba militaire pe ba famille na bango pour ba na ko vivre na ba bonne condition nyonso bazali ko soutenir vision chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pambate chef de l'état azali ko prôner kimia pe unité biloko ya boye ezali biloko moko ya ko condamner ezali biloko moko malamu te ba autorité ya mboka bozongisa société de consulte na ba droit na ye po akoba misala e ko sunga ba militaire elongo na ba famille na bango. Na masolo ya fait des sociétés na commune ya Mongafula bosoni koyeba ke bazali na problème ya makasi o ezali bongo ya ba érosion o emeli banda ku ebele Christian Kengebeni hérité makindeli. Likambo etali érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panjani awa koto ngambu mbana aki kotika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemins te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation to basaki to banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu ko cotiser poto finika libulo ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebité soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux
na banzi boyoki ndenge bandeko balobi to na mai te toza na courant te toza na érosion toza na nzela kobima te na sina loba la fois passé que soki to bakangi quand tokozala na place ya kobimela te yango tozalaki kolela epai ya président de la république ayokela biso mawa tobanzi kembela ya population ya Kimbondo ngomba kikusa champ de tir nangali mape na mongafula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandako na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. Compagnie africaine d'aviation CAA Namukuse pour l'année 2024 a présenté Bavé le meilleur naie na baklion na nyonso. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti toasa kidila. Merci na ba passager na nyonso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyonso ba meilleure veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ya ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Concession Cornado Oyo ezwami bongo na quartier bio na commune ya Maluku bazali côté ka batteur ya 20 mètres sur 20 na $1500 ozwi yango déjà Nathalie Kaila Batita. Témoignage. Babitan ya ville province ya Kinshasa boyo kasango kitoko tomemeli bino concession Corrado oyo ezwami na commune ya Maluku na village Mbio azali koteka plus de 700 parcelles ya 20 mètres sur 20 liquidation ezali kaka na $1500 ya pamba okomi kololo pango pona ko contacter concession Corrado bobenga na numéro oyo plus 243 82 53 60 781 tolobi bien na $1500 ya pamba lokola liquidation ozui lopango na yo ya 20 mètres sur 20 na kati ya concession Corrado oyo ezwami bongo na village Mbio toza na commune ya Maluku. Pour la santé ya kitoko potopoto ezali se moko protiva. Ah merci! Yabouine! Bana nyoso baza kuringa! À la pochette! Vous allez quoi, mais Protivap est tonne la protéine et énergie! Ah papa, merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine! Bote ma bote la Bino! Comment quand ça bomba bonga? Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo! Faut laisser kabango, poto poto, Protivap! Et ça, pota pota te! Allez, kamata! Bon appétit! Bana nyeso ba yeka Protivap! Ah, bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Olinga tabasa patu ya kitoko esika ezali se moko na 7e rue place commerciale pa yo pokuta papa griffe bolanda ba détail. Papa sinangai euta ko apio.
olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a bien diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si nous avons pour ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aroluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza a été pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint Naé, ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamo, mais Bangati n'est pas chef de l'État. On a fait mon compte au Bila. Il dit que ma politique peut moi m'accompagner. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a vu on a devoir dans la salle ce qui était le point dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adora Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça la kanda nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Donc, il y a un soir pour Dakar. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête. Au dia batunion sur la fête. Là, t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage. Là, t'as Awa. Aux ala sapat qui a mon nez. Le col à Eni. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. Que cocaïne. Ozana o le quoi est mort on comme aboli le quoi la il y a dans ça dans sa réparation dans sa fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ki baté ça Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Toromi la tante de la Sarabino info météo, bolanda prévision, il y a journée, il y a samedi. Boy Bolamuna prévision météorologique, il y a samedi 3 février 2024. Mi Pepe Elongo Namfula et Monisami na ville province ya Kinshasa. Matadi, Kenge, Bandundu, Kikwiti, Pe Inongo. Moi Ekobima Makasi na ville ya Lisala, Bwende, Mbandaka, Buta pe Guadelite, Vula pe mi pepe e monani na ville ya Gemena. Moi ekobima makasi pe likolo ekozala pole na Isiro, Bunia pe Kisangani. Mapata ekolekaleka elongo na Vula na ville ya Goma, Bukavu pe Kindu. Mapata ekolekaleka lisusu na ville ya Kalemi, Ilebo, Kamina pe Kolwezi. Mi pepe elongo na mvula emonisami na Mbushimai, Kananga pe Chikapa. Pona o etali température na Kinshasa 23 degrés avant midi pe 30 degrés après midi. Matadi 24 degrés avant midi pe 30 degrés après midi. Kenge 22 degrés avant midi pe 33 degrés après midi. Bandundu 24 degrés avant midi pe 32 degrés après midi. Kikwiti
25 degrés avant midi, P 31 degrés après-midi. Inongo, 25 degrés avant midi, P 31 degrés après-midi. Bwende, 25 degrés avant midi, P 35 degrés après-midi. Lissala, 25 degrés avant midi, P 35 degrés après-midi. Mbandaka, 24 degrés avant midi, P 37 degrés après-midi. Gemena, 27 degrés avant midi, P 38 degrés après-midi. Boadelite, 25 degrés avant midi, P 38 degrés après-midi. Bouta, 25 degrés avant midi, P 38 degrés après-midi. Isiro, 24 degrés avant midi, P 36 degrés après-midi. Bunia, 23 degrés avant midi, P 29 degrés après-midi. Kisangani, 25 degrés avant midi, P 35 degrés après-midi. Goma, 17 degrés avant midi, P 21 degrés après-midi. Bukavu, 18 degrés avant midi, P 22 degrés après-midi. Kindu, 24 degrés avant midi, P 34 degrés après-midi. Kalemi, 22 degrés avant midi, P 26 degrés après-midi. Mbujimayi, 22 degrés avant midi, P 29 degrés après-midi. Kananga, 23 degrés avant midi, P 26 degrés après-midi. Chikapa, 23 degrés avant midi, P 32 degrés après-midi. Ilebo, 24 degrés avant midi, P 31 degrés après-midi. Kamina, 19 degrés avant midi, P 22 degrés après-midi. Moi ekobimana ville ya Mwanda, nangonga ya 6h14 minutes, P ekolala nangonga ya 18h32 minutes 36 secondes, toujours na ville ya Mwanda, na province ya Congo Central, botika na malamu. Tozali naba communiqué nécrologique Bolanda. Famille Kunga, Rebecca Kunga, François Kunga, Moïse Kunga, Pierre Kunga, Julienne Kunga, Pauline Kunga, Robert Kunga, Dédé Kunga, Michel Kunga, Shelly Kunga, Mami Ananjo Kunga, Lama Kunga, Elongona Papi et Mambolo Kunga, Pelibota, Yafé inspecteur Paul Kunga do. Bazana mawa ya kwedisa na bandeko baninga pe baiba na bango nyonso liwa ya ndeko yaya peleki na bango na kombo ya Paul Kunga oyo azalaka capitaine na FRDC ye akufaki mokolo ya vendredi 26 janvier 2024 na sima ya bokono ya tango mokuse. En attendant programme ebima matanga ezali kosalema na avenue Ngeba numéro 43 commune ya Mongafula à Refulu. Référence hôpital Monkole. Ce qui a été communiqué et comme la batonyonso Baibaka capitaine Paul Kunga. Famille Limolo, César Limolo, alias Maître Star, Bazana Mawa, ya kwebisa na bandeko baninga pe baiben na bango nyonso, liwa ya mwana na bango Elena Limolo Samumbaya, oyo akufaki mokolo ya jeudi 25 janvier 2024 na sima ya bokono ya tango mokuse. Matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Yumbi numéro 1 na quartier Imo Congo ex-Veme na commune ya Kalamu. Boye bosimbake programme ya matanga epesami boye mokolo ya vendredi 2 février 2024 nde ekozala veille mortuaire. Boye mokolo ya samedi 3 février nde nzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital Bondeko ya commune ya Limete pona bokundami. Tika ete communiqué oyo et comme la bato nyonso baebaka Elena Limolo Samumbaya. Ba famille Mbubamba Isha Imbani pe Edi Imbani bazali na mawa ya koyebisa na bandeko pe baninga liwa ya ndeko pe mwana na bango na kombo ya Pia Mbubamba Bovik oyo akufaki depuis vendredi 26 janvier 2024. Programme ya matanga ezali boy. Vendredi 2 février 2024, veille mortuaire ekosalema na parcelle familiale oyo ezwami na commune ya Ngalima, quartier D numéro 15, cité des anciens combattants, référence station barrée aux zones.
MIPP mokolo ya samedi 3 février 2024 à partir ya 9h juste levé d'igor na morgue ya hôpital de référence Kanchach Ngaliema pour na bokundami na cimetière ya Kitambo. Merci pour la présence Nabino, na famille Mubamba. Nina wesi la radio journal ya peuple comme na souka ceux qui se fait qui na édition ya lelo pesa bongo. Merci Nathalie Kaila oya kumbela ki édition na sima ya caméra tozala ki na Igor Ting Matomina bon na montage Christian Kiangebeni P Fabrice Ndombi journal ya peuple ezalaka supervisé na Yemoko héritier Mapindemi Botika la malamu. Au revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso, kopesa matondo accenti. Toi sakidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba, CAA compagnie ya bana mboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie, bon c'est pela qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mose Pelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS.